poto na poto. Nzambelanga asunga bino bokende liboso. Merci les amis de www.potonapoto ya la mine d'ovo mosakona kolo ya bino Adam Seluzolo mwana suka nzambe côté na bango azala tende na loba toujours kombo nao ezanango bien mais makamu na onde mabeo wapi Adam Seluzolo osala musala toujours ndenge bino bana poto bopesanga confiance ya koluka ya ko informer bino na source parce que ato a vraiment na lemba précisément na venimo boye et puis na adresse mo boye pour le artiste moko oyo bo marteler sérieux bo lobby n'importe quoi les amis qui vivent nde baloba toujours na poto bandeko bozala libana mboka ba balonsa pe musala ndenge moko na ye baloba pe trop lelo sikoto ko zasiko yo ye moko na palais pour baloba pe trop toye parce que makamutu bato baloba libanda o bino boyoka parce que bata poto boyoka trop boloba que non te faut lukaye tout le monde a penandé ça toujours par rapport mais le long on a se déplacé na Butu il est 23h passé de quelques minutes ici à Kinshasa précisément la Lemba super Lemba ba la Lemba boyebi na ozulebino artiste na bino obo sepelane mingi kanto donc leader président artiste comédien kanto obo yebi vraiment la rata Lemba ami de beaucoup de personnes amis il y a ba fan et belé bo sepelane partout dans le monde dans le monde c'est-à-dire notamment Europe, Asie, Afrique, Océanie, Amérique. Ce qui est par rapport. Donc, on est rapidement pour par rapport. Notre invité est là, président Kanto. Président Kanto, artiste Kanto. Yo me sala kanenga lobenga yo. Donc, nga feti nangola babenga cara de festa girabola. Vraiment wana eza bakombo ya bana ya poto ya mokili bomande babenga kaye babenga na bakombo beli wana bomona bapel ndenge ezokota bo comprendre émission ezolika en direct par rapport président Kanto question nga liboso nazokene mbala moko eza polémique te mais juste comme un éclaircissement par rapport bana poto baza ba information zana à l'aise pour ma lilo betanga déjà on a été à combien de degrés bolandane bomona te mais par rapport ils betanga déjà et le réseau ba matro na poto ba la poto ba traiter na bandenge tout ba lobi pétro na ndenge mo par rapport ba lobi ye akopia ye alanda asa idole ne mo boye asala ndeti tika mais le to découvrir la vérité mais lelo na yepena awa ba lobi azana adresse te mais na kamwe na kutie chez na palais caméra na ngapeni ko tambola Jibril kita de Jikam Pro tamusa pe no na pena ba décor on ezana ba lobi chez Kanto boni tokos. Vous avez l'adresse cité na Kinshasa. Expliquez sur awa toza wapi. En tout cas, bon, ils ont n'engé na ngati ya kolobela ma bien matériel, ma boyi biga mais awa eza shinga na palais nanga. Eza shinga adresse nanga yango yeti. Potanga na bingo na téléphone obi quand tokuta na obi oyebi singa yaka na palais. Mais siko na obi na kokuto na palais. Palango bato balobi ko za na palais te. On n'a pas de parents, on a bien ba futa loyauté, on a bien ba somba donc na ebité mais awa yo lobi ko za chez yo, pe na moni pe na ba décor na côté pe na ba photo na yo, ezaka po oyeba ke na oya tondene. Non, bongo so pas ba parents, bo ba photo ba leki na ngisa tika yanga mo. Ba banga nga mingi to neni acha photo gaillard boy. Père ne so ta chete ni ntenga na cha. Non. Chez moi, eza chenga yangande ko li passe José de Londres et bike oh tant moni ba kita senti que et puis ça ba kita catalogue moni livre yango senti que ba kita venez ça na commande catalogue yango ba kita nanga et ça ma commande ils ont et puis ça na mutu nyonso te vino bimisi na 6000 chaba ozo mbongo wana maka démonstration que nous poto luka vino mais na 6000 ba kita en vendre. Ça n'a rien à voir. Comprendre? Ouais, je suis chez moi. Quand on a un problème, na bande ko na yo obo sala musamo ba vivre na poto précisément vraiment bande ko na otanga ba kombote mais bande ko ba loba pe mabe na yo bo sala ba musala mo bo joua na ba film ya Kinshasa mais ko le rapé bo na kwema bo na ba veni pena ba poto ndezala ka mais ba beta lisona ndinga ba critique ba que yo za loko te ko sa ba to voyage ka kinda pe par rapport mais vous expliquez, vous avez un problème là, votre poto, artiste comédien à poto, vous avez un problème. Ah, j'ai les maestros, il y a idéologie, nan net, nan nene,
Gantiano bobi idéologie Kanto que c'est encouragé na bagarre na bagarre bol penanga na bagarre bon na habité na poto comédien nini oyo nazane na rankine na habité po nazara tozara na bango tout bien nazara na bango tout bien bayaka wa to yambaka bango ngape na zodie côté wana ba koyamba ngape na habité so balobaki nini ya yendo goye sanga ponga vraiment côté na nga na yebi rien bande onoka bazala na poto balobi yoza na rien okosaka bato kuva na cheyo na lemba Adam mipinga kanda ngana am Congo na lubango mbamba je suis fier d'être mu Congo biso ba Congo so na 100 malwa na 10 so na 1000 na ba na 100 muluba so kaza na 100 awoluba za na 1000 so kaza na 1000 awoluba 10000 nga kanto na mutu na lubaka te me oyebi ndeka na zabu za ba valeur bago na latso ils ont nord na ba diamant o ba beta on ba Lil Wayne ba 50 Cent ba Jay-Z on comprend ta dimension même ba nduliste na mso ba na honte o asusu diamant za liso ba mbongo za ebele do so katinga liboko vino bongi lisapio so katwe lisapio vino bongi koto kutko za ba chache ba vale nga Kanto na ebité soki naza mutu soki ya ndi nana kankina bana mai na ngata moko te tozaka bena batutu José de Londres out koloba te soka ye tozaka langa nga ba benga chofa José de Londres oui eloko na pe betama pe na poto babiki no soki ya Josa ye ayo pena donc mopila na ye pe na soka pena libéré ça pe solo bien sûr c'est mon frère moi José de Londres batebele moi José de Londres na batebele bazwaki na peut-être monaka na ba personnage à jouaka José de mais so yepe no moni lembo pena zo mbani ko mona mboko José aza mutu ngaza social nga de Londres uta mikili helinga koto helinga pena ba pièce pena ope emsto senga pe ba prêtre msusu to zwango te mais José de Londres ya be pona mutu na ye helinga bani te José de Londres na bolongo le pardon moi José de Londres bolongola wana ndeko na nga so babenga chauffeur José de Londres bravo na sepeli na rolinga te mutu na ngai azoka ba express babio landa idéologie na ye ko mabeza babe foza la mutu mutabi mana ndenge na ye songa landa idéologie de Londres bravo ali pasa na nga mabete mena landa idéologie de Londres te nga na za Kanto elunga feti nana ba mai na ba yebi nga la théâtre na bimana idéologie à œuvre d'art et puis je suis le premier moto kota Lox na kata théâtre tika boy ngai Kanto mto na kota Lox soko chete moto ni masa na Olivier Makanzu na Londres Tiffany Monseigneur Dangwe tabia lunganga ayebi idéologie au Lydia Kwama moi c'est kitoko même maman Timba moto na nzambo ataka mabonde lipo na Kanto emsoe omega moi tako moni Jésus Christ na petite sœur propre Sephora ba yebi idéologie OK ngai Kanto naza kutu motu te ya ba o soki te na nda idéologie motu te na idéologie na ma œuvre d'art na kangami keko tuzomona lelo akangami c'est mon idéologie au moins lelo tika babilo wana zoloba na wana to ibima mwana ye lelo mais yo beta lisola lobby cheke ya idéologie yango ya lumuso ya idéologie yango modero totoka na idéologie na kangami pene keko pièce nini œuvre d'art kaka Gaillard zéro ti baba japonais lo abeti mo scanten abeti a bloqué wana c'est moi ya œuvre nango papa Chirabi chef d'œuvre ya ba plan na ya ngai Kanto. Vous comprenez? Surtout ni manito en Allemagne, les grands mayas manito. Après ça t'as la thé. Aïbi idéologie en haut. Nenga indou sankara aïbi penaki non. Quand tu aïbi surtout ni nasinder il a fait qui dérange. Aïbi idéologie en de korole mangala. Mta beta kateni na nenga soda poto. Asa soda ma beta kateni. Aïbi idéologie que kanto alanda idéologie ya monte José de Londres c'est mon frère. Ndeko nanga lokolo boko. Mais tu beta au théâtre tu zaba mapasa na théâtre moko elengizanga lipasa amona ki mutu na mutazana identité na ye mais ça non ma bébé te po asala examen malamu
so esengi na kota de Londres na kota na nga de Londres. C'est mon frère, c'est mon frangin. Ouais, wana yangande. Mais balobi quand par rapport bandegonoka passe to beta li solution beta na poto lelo actualité balobi yo à part théâtre aux arts frappeurs. Babi aux arts frappeurs au batama na sima théâtre wana on a vu na stage seke et puis na on a pe venanga jibe kumaluta les pétroliers de Dallas expliquer na bana poto babi yo à part théâtre aux arts frappeurs au change bakar na semaine. Ndako no kutolala yango te parce que gwao yo simba wana esimbaka te na ndako wana ezelo kozobetama na poto yebisa bana poto parce que tokuto pe heure de 23h to ozela biso tokende après obima to ndeni non wana soki boza na tembe na boluka masa nga Julien Kitenge Amiska Prod producteur Fabrigas o ya madwe beti Julien Kitenge botuna ya ebi source nanga pour yebi wana masa nanga kata iba ba nourrissement moyo ba printoche l'eau quoi ba yebi idéologie que quand c'est encouragé comprendre nga frapper na yebi kutunde ba frapper na yebi makamona te nazaka simple courageux kaka débrouiller kaka mutu makasi yo ba miso makasi ndokité biso to vivre na to vivre na tricage na film ka ya noir et blanc mais net ka to lukata couleur to pétrisateur au pétrisateur na film ya en couleur quand on frappe ça linga passe c'est nga passe makasi boto na petite terre propre petit na bibiche mabumba mtu akanga basuki bien na kata nord on a bibiche mabumba a expliquer une idéologie Prince Santiago masa na Australie non quand on s'est encouragé vous comprenez so que Chine au monde Winnie Lou so ba quand on a rappelé Chine na mystique a fourmi les bateaux na bilenga mwinda ke liboke c'est lioko lokola makemba babi surtout za na Fox vient en alpha beaucoup la yebi MJ Mimosa Nobel ndirira ayebi Gelor d'Ordian petit frère propre na bimisa na théâtre na pièce ni kale pièce mo kala na mambo na oyiba susi wana kutolika na ba TV na ba moyi ba nini wana foto na mwa duche kapanga mtayebi mwa idéologie ngo ba duche kapanga ba mayo ba imechindela ba souffle d'oratiste de Morel Kikele Yvette Mavakala makula blonde Maria Louvu petite sœur nangana na Jani Louvu papa nanga Léon Yvette Mazeu Yvette Bakali José de Londres Sidabi Lele manito manu na kata Olan Lydia kwa mo ezeta Tavares Sephora kwa mo Maman Timba Osakula Nzambe Fatima Kaponda petite sœur propre Jelly Maestro leki ya Nene Linda na kata France wana ba Julia ba ezana ngo tending ba rien ilo yate jelo siko ozana problème nani oyo aluko makamba o panzo sango na poto oyo yebi reconnaître comme on et puis s'adresser na ye pese message moko na nyoso campagne nyoso asali na kombo ya kanto nyoso ya lobby wana lancer message moko ba na poto ba comprendre yemba moko na lancer message onga na banga ga mutu te na bzana na bana théâtre to cheka bana idéologie na so ba vina so maboke ngalema tina mutu banita na mutu na banga te mais je respecte tout le monde o a se respectaka on a poto ko lo pa ngape na odi na o ya mikiliwana na so makamnanga to zana ngopre ba betelanga déjà na visa na kala rutu donc même bet na odi asoki 3 mois ngo pour na makamba faire na ko to na sana no isengi na ona voyager na zo poto bana mai na ba ya mama o na solo ba mabe po na nga tant pis pour les jaloux pour na zo ya poto wana o to lo ba to beta na bango fara to ko take bango ba biso moni mona soza zo vimba sege nani mama na zana sima Jelly Maestro azali na vimbani José de Londres azali vena nga ben bobo babi elamba na elamba azali mani le grand manito apesa tala te ba sima na nga donc nazab na équipe mo za costaud za ma costaud capitaine olateli banani capitaine olati na loboko na o ya mobali te za ka ne lamba ba sela ngo ya disquaret on disquaret yango
Musa capitaine na bango. Bon yo moi mso chinga capitaine, bo capitaine en équipe bango ezat. Era quand na lati na beta ba gabana na ngai ba mbatoto wana na vie na gamo pa webi pantalon na maka démonstration oyo neti bato bakonda bakotongisa 17 pantalon ko sauver bato na Somalie. Likolo moko peuple na Somalie ba sauver bato bazanga bilamba ko kata likolo moko yo ba habitant ba biki. Vous comprenez? Yango comme ça José Lelonde par rapport à idéologie à pesa yo. Te José Lelonde a pesa nga idéologie te. Nga ba pe muta pesa nga idéologie te, idéologie lamba nga na botama na ba photo na Rolex o na ba 10 ans au moins que na lati lamba na chebu. Muta pesa nga idéologie nga na lula na lamba na ndenge na nga José Lelonde pa lula lamba na ndenge na ye. Je na pesa nga na ende docteur bizale na nga na ekutana. Nga na mona ondie M60 mona père na biso. C'est bien na mona père na ba on a ebaraté. Tout ça même idéologie. Et ça te dit que dans la José de Londres, non, mon amtana idéologie to la naka ba fina so ba niarka. So comprend ba fina so ba beaucoup, ba fina so bozi boziana. On comprend ba fina so ba kula mambo. On so comprend ba jo balar na kad na ba beya wana ba fina so ba rafa bunzeke. Ba idéologie ba fina so ba yo bia ba kroko to landaka bango ndenge zaka ba idolo yango. Mubala mutolo mudindo. Merci, vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre intervention. Tout le monde, image qui me permet de élément prochainement vraiment tout vendre ici par rapport à tout ça. On va leur expliquer tout le monde des alarats un monde de l'affaire par rapport à Bana Poto na Poto Balandio à travers www.potonapoto. 3W poto na poto vede na senti que poto na kata poto senti que journaliste a bogar na maka démonstration senti next invité mais ni bikande zala ka bana poto tout na lingi bino mingi babi sans poto pe biso tozate bino bosala mo lambeya mo kanto za bende zalaka ambote na pesi na bino tout ba bolinganga na ba bolinganga te soki na lobby mabe o amon est dérangé parce que na ici à bonne famille. Naza bien éduqué, papi chungu yanga ndeko na piso bambote belé. Bino boyebi biso la famille biza ngane na abo na poto famille ze belé. Na famille na poto ke so na keza te ke na okele la parler, on avant na parler soka nani na biso moto na ba parler na biso na poto. Soki Yvette mavaka la zunga te papi chungu ozonga papi chungu zunga papa na nga Léon Luvindo la za. Donc na bandeko tale belé. Bandeko na baza baba ba vie na ba Michel. On a bana ba tante propre na tante mafuta ba vie na bazali donc na lingi bino tout o mon na lobby mabe na tout qui est alimbisa nga na fingi mutu te na lobby ka vérité rien que la vérité. Les grands journalistes Adams vous avez moko ya biso ba bi journaliste à musique la marque idéologique. Merci vraiment, merci vraiment. Désolé, toujours, ça est fini. Et ça est juste moi intervention moi bon quand on a dans musique à fourmi, bon moi gabilé les bétami. Malgré bon une idéologie on a lobby que non balancer idéologie tabima na ndenge na mais par rapport te. Wana pena na robo yango lelo ti lobby mutu ala sanga idéologie azate na yebe la manga moko na yebi ko sangsa couleur na beti be mutu ba la sanga idéologie ndeni. Vraiment. Bah bilambo na lati comme t'as singa la table yo ndimere na la table mais bah écoute même pas mais bon mais c'est bon vraiment ça est fini vraiment ouais tout le monde bilé les pena oyo pour ça en pantalon au sali ba couper ba ni mais sauver nani du peuple ba bazanga bilambo merci bato ba réfugié. Merci Venanga Jibe Kumaluta le pétrolier de Dallas et Mokonja Jordan Venanga José de Londres mais puis quand Pandima donc toujours Venanga Estache c'est que les nationalistes balobi l'introducteur de Viviane Ostud en Europe des alakaka la personne beauté la mine d'offre Mosakolo Kolo ya mère Flosibel PB d'abord Lydia Kwama la princesse Lydia Kwama la princesse ngam na boakio quand tu te donne na boakio vraiment des alakaka maman abota dame sur le belge maman Fatou Bouka Demol maman abota mara belge ngapena bima maman kila wana donc nakata Montréal la personne beauté to va na mboka na biswana la personne beauté puis dans des alakaka Rite Katondi Lubanza Diona Peso Mbote na Irene Kidia Makiese Pese Mbote Irene Kidia Makiese ndeko nanga mkongo na fier na yo bakongo bazaka
Et là, on est ici là. Mais il pas quand malgré quand on a la palette, pas là la palette, mais le on a pena la yek nanda quand au 23h30, tu sais que les 30 minutes à bouler. Mais quand il y a une hôtel sur héros, il y a la poste, c'est une surprise. Et puis il y a une la tabou. On va dire que on a vélo, on zamba, le bien gold, no ban bête. Ne fait n'a parlé mais on s'arrêtera la gabana, bayamati. Joël la fleur, maman na Jonathan Diataba, on a Belgique, na pesi mbote, na pesi lisusu, na pesi susu, na pesi lisusu, bijou MB, Ozieble, dans la pesi mbote, vraiment des alarara. Tabou Fatou top modèle, na pesi mbote. Modèle, babi moi c'est kitoko, la chinoise, la japonaise Tabou Fatou. Misumi Tabou Fatou yonne. Eh, masananga Jérémy Mbala prendre à laisser. Merci, Nassis Nanga vraiment Barbie si ma caméra zaki nango pena moi mbalmo bo komone check a filmé ba caméraman te mais a filmé na egara. Bata théâtre mais il est là a filmé émission Kanto parce que Djibril Kitadi azanika na assistance au talent des alagara na lingi nanga boaranga vraiment des alagara boaranga pena soki okende wapi par rapport boaranga cheke boaranga soko boaranga www.poto na poto nzambelanga asunga bino bokende liboso